kimia toko tia kimia ata paper va lobi to tia kimia biso batu mitu ekenda et si to démarrer padre. Donc si les padres comme neni na ba musicien nyons tout babanga ba musicien mususu donc mabele pétezande les padres Vraiment mabele pétezande les padres so totali bien ba musicien na pas pamba basangana rapona contre les padres c'est quoi ça sobiso neto telemi niveau to na ngolikolo en tout cas poto kite bolamba bolia tozana wera kaka na ye les 19 toko ezaka ba prise kaka toko betaka mwandambo guerre kozala les 19 gagne 40-45 toko betango les 19 wana toko zela bango po bango balobaki bakoya les 19 toko zela les 19 mais biso toko vanda kimia te biso guerre tozaka na démarration toko tala bango les 19 oni boyeko nde nazoka kanda bato bazoka kopekisaka to finga wera te ebemba wera nyama na ye tu fina ye de la pantoko akofingama pour asibir peine les padres asibisa pendant combien de ans pour finga wera do le padre yende ngazawana yende aza ekolo bafinga sikoma mbone sili ata yo nani bozalaka bien na le padre mekito ye ekomi ndengwana biso to mitu ebebi mitu eke musicien nyonso tu okoya tokoya okako meka biso toye n'importe quoi c'est quoi ça osoli mama toza siko tondimeka finga maka pourquoi bafinga ba mesa msu wana te mama sololi nalandi na fali wera bimi bo solaire leka wera fingi les padres pourquoi pas wera bimaki banana na zo bana msu abengaki les padres nga ye wera ekite pourquoi no biso ndeto chana se bango bino so bozo banga de la pente biso toko banga eta c'est le côté faux musicien tika moto ngo eko bomama te loba susu na babanye kolobaka obotika to nako matala finga mutu wana mutu ameka kwa kopekisa te solingo pekisa kengo pekisa kuna epa wera keko pekisa lokolo tengu ya wera kuna awa to boyi awa esito demaraki to démarrer to consommer elingalo bate son elingina ko finga wera alors ndena ko consommer nzembo ndako na bisote le padre ya bisote afinga mingi soto tiki bongo ekokoma n'importe musicien lali ba faux chanteur o batona na Kinshasa soka lali les padres soka lali alembi bangaka kingandi afinga oya ya fingi les padres afingi na Marie bize ngo mususu mpana zaye mokota ana bane biso toza biso ba na guerre yo lemba tikela biso bato mitu toza kofinga sans cesse akofinga matia kolapa kobima akosala video wera ngo sana album na marché album na toto tikika bongo tomona ngo teka topesa aksena baba bibizenga pamba o le patre ko banda ko lesa banda tongo tipo ko mona ka mutu moko bimi ala ye abandi ko finga le padre o pa ko ya fingi le padre mais ba musicien na to mona ba wario
azalaka na bato natuni na wera azalaka na bato n'importe quoi akeko loué ba wario na bino ba wario bibemba ba papa na bino na ba mama na bino awa mutu nyonso kofingama oyo akoya kaka na makambo o totika tokotikaka te biso tokosese le fete bango nde babandaki sele yo afingi alobi makambo na ye kuna yote yatikite alors ndeko awera muto abakwiti kuna na poto na bino boza aye kofinga yo moni wera bimi n'importe quoi wana kobanga ye to nini bon comme lela le padre ayemba kitoko le padre salaki musala et puis musala sila kenda comme chef donc azana droit ya ba respect. En tout cas, maman, Azana a droit à respect. Ah, donc, je pèse bien mes mots. N'importe musicien qui a jeune à les padres, bisoto ya. Les padres, antika na biso ba gaulois ba galgal. Ngana mama na milati na komi gladiator. Beba. Maman Lichi. Maman Lichi Litumba. Allô. Papa. Allô. Allô. Papa, on a zaki na on a posa koloba. Kobe kate vie na landaka o kitoko na linga o fort parce que yo na ebité oza yo en général na biso ba gladiator. Général na biso ba gladiator. Do yo to landaka ligne wana. So ye to ko chao maboko. Eya akosenga biso bolimbisi ofoto te ya bango na mafinga merci nga na kiti merci maman merci papa Oui, c'est Gentleman Bizo. Allô, Chamala. Salut, papa. Bonjour, depuis Paris. Bon, enchanté. Enchanté, Chamala. La lobby, hein, vous savez, à un moment donné, une personne qui ne parle pas, il y a quelque chose qui peut le défendre. Vous comprenez? À cause de la raison quelque part. Bon, le goût va le goût, comment je pourrais proposer à un moment donné, je ne sais pas. Micro, pardon. Je peux proposer à un moment donné. Il y a des choses, je peux faire des émissions, par exemple. Le groupe va faire émission. Il peut se concerter là, Bino, Chamala, à cause se concerter la Golobani. Tu comprends? Deux fois quand il part à ses émotions à lui. Parce que la communication, c'est une arme qui est partout, dans le monde entier. Parce que les images restent, les paroles s'envolent. Mais en tant que à un moment donné, il peut se concerter, même pas avec Papa Hervé, il peut se concerter là, par exemple, Moutounetio, Chamara, Kutani, Sololi, c'est l'émission, mais tu vas aussi le coacher. Tu comprends? La dame qui a parlé tout à l'heure, j'ai suivi, maman, voilà, ça fait la tortue. Alors, il y a la conception. Parce qu'à chacun de nous a ses analyses à faire, à sa façon de comprendre et d'entendre. Qui a dit quoi sur mon pont ici? La maman a dit quoi? Selon tes analyses, pourquoi vous parlez des propos des mamans concernant Kofi? Parce que personne a mal parlé de Kofi ici, en fait. Mais oui, effectivement, il y a Zoloba, Zokoma Kamougou Valobaki. Alors, à un moment donné, les gens sont en train de prendre, ils sont en ballottage. Parce qu'en fait, tes propos risquent d'apporter confusion, comme s'il y a une personne qui est passée par ici pour parler du mal de Kofi. Donc, essaie un peu d'arranger tes propos aussi, parce que vous allez... Voilà, personne n'a mal parlé de Kofi ici. Donc, la dame qui a parlé du gouffre, tu comprends? Non, mon idée, c'est que vous pouvez faire quelque chose. Avant ça, la émission, par exemple, il y a il peut consulter aussi certaines personnes.
na réflexion moko boye et vendapé. Non, mais écoute, frérot, moi j'ai compris ta position. Après, je ne vais pas te laisser trop continuer sur ce chemin parce que Gouvé n'est pas un enfant. Et Gouvé, quand il passe à la télé, il parle en tant que fanatique. Il a ses propres propos à lui dans sa bouche. Et moi, je te dis par exemple ici que je ne suis pas contre ces propos parce qu'il demande aux radicaux, il demande aux fans de Ferrego de rester avec Ferrego là. Moi, je ne pense pas qu'on a ces droits-là de faire un procès de Gouvé. Parce que le jour où moi j'accepterai cela, un jour ça sera mon tour, on fera mon procès parce que j'ai eu à parler d'un artiste ou l'autre. Parce que moi quand je parle, ce n'est pas non plus Gouvé qui vient me mettre les paroles dans la bouche. Pourquoi moi j'ai ces droits-là, pourquoi lui il n'a pas ces droits-là? Donc chacun est libre c'est ça, de dire ce qu'il veut dire. Et je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, Gouvé n'a pas insulté Kofi. Gouvé a seulement demandé aux fanatiques, pas les mal dans ça. Donc, le fait de dire que Moudati Galapa na bango eza kozala na guerre na mukité. Na boy lobby nga nazalou, Gouvé azalou, na boy lobby et loko na reprocher Gouvé lelo et comme elanga pe lobby Gouvé pas fan de langa qui parle ba chamala. En so la mabe non. Gouvé va défendre Ferré et nga pe na défendre Ferré. Soki likambo ezali toté à Gouvé autre mais pas comme ça. Je ne suis pas d'accord et on va évoluer. Sinon on peut chuter quand même de qu'on a pas respect. Okay, vrai Gaulois après ça Gaulois faut titer pour ata faire fini ngala longo ya faire était musique est tambola bongo ba deuxième soin. Allô, bon on fait comme ça. Non on t'écoute papa. Des bonnes choses à toi grand traité, des bonnes choses à toi. Plein de choses. Allez, salut. Salut à toi l'ami. Et si Maï, je t'envoie le micro. Nakanga yo micro parce que boya go kanga. Est-ce que vous fumez le micro ou le belabi sur le kamboimati sur Maï? Eloko matisinga penza awa. Loti na landaki émission ya Odile Manzaka. Odile azumi mona nini? Aza nani penza mwana mwaswana? J'entends na yo mama. Aza penza nani ye Odile? Comme Dieu longa telisi atiembe bonire en tout cas nzamba limsaka na boyiko finga boyiko sumka. Mais assez dosé. Asolo bakebi papa Hervé ye. Ayebi papa Hervé a solo ana. Tala omoniko bandoko finga Ferré na ba 2006 siko na 2025 era. Lando tina sakara afinga ka Ferré azalaki wa kaka batu oyo bandoko finga Ferré kaka biso batu bo Mouton se tele azolo bela kaka Ferré. En tout cas penza pona ngai na moniko omoni zoba kindingi o makamba lobaki dona sa sur wera mutatinda na confirmango penza wera mutatinda penza possible pas possible faire ça la bango nini nga se loko salinga pasi pona ni ba ke finga ka mama Marie salini Mama Marie pena salini ba finga tous les fois ce qui likabo bimi kaka ba on finga Mama Marie est-ce que Mama Marie ba ça Mama Marie Sabina ou Mama Marie Sayemba biso soki ba toucher ou Mama Marie biso peut te toucher kaka wera to retoucher baba na ye to toucher bande koné nyonso comme il y a ambassadeur de la paix a ko tiape na makambo to ko tika katie to ko loba kaka pona faire la biso to ko loba kaka trop c'est trop. Bah Jimé, banal ba renia que cette époque. Cette époque est s'il faut forcer tes tika tanatan. Pop, n'être sur la baboué faire épée époque il ne peut que si la nango. Bandi mani pambolia muntu, soso ndi mani pambolia muntu te nzambe pas ko pambola yo te papa. Na landa ka yo trop. Ngaba la fino sa mata te so na mati na yebi ya na mati.
Na boy, omoni biso bagoloise to finga te. To demara kaka. Yema tu papa erva lobi bisika to uti ayeba te. To demara kaka. Yema ka lobango. Bisika to uti ayeba na ete. Vraiment. Donc franchement pour la démarrer. Oh non, démarrer pas comme ça golo to tika te to pas mo bondo te. To tika te. Nganda souci na ngako, skutu souci zate. Poso la bi souci ba bona soki ndeni. Batika babi msama Marie na makambo yo. Babi msama Marie. Babi msama binisi ma Marie te nako. Po oboninga na zape na muyombe. Donc pona ndeko na ngai nako yaka kaka. Babi msama Marie na makambo yo, batika biso na biso to beta na penza. Toza la sankarati. Yekola ba biso so sa biso te pona nini. Aya tozela e. Aya peut-être tozozela ye. On a pédé pas en pamba. Quand lobby, aya tozozela ye. Oh pola nini? Bana 2026 baba noko tuka mututile no bozotika te. Ba loko finga fere te, ba finga fere mu media ma mukusi mais ba ngotala ba finga. Ngaba biso na zolanda lobi ba zo finga fere mu media ba. Yemo we amela drogue tanda tika la. Yango tika la papa. Bango ba loko finga fere te, ba finga ka fere mukuse mu mediamba. Achata mesala bango. Le na te faire ali agi. So ali agi kande bone mokote. Bango fane ba film. Fane ba difo. Tondi nyoso te ba finga fere tondi mana biso. Toko lemba te. Le but de 19 comme ça la bango si là elle ka tozozela ba ya tozozela bango mobondo toujours mobondo tozozela bango pour na faire penza en tout cas toko ba image dans libanda Paris ya wana maman et ça libiso bien le roi sur na tamini to ka bola moi lipa ebite so gi Roland alinga lo banini merci no kwa bana kitisa no ngai maman et c'est mon abiso le ki ayo boende merci toujours la gauloise Ndeko Roland est-ce que vous voulez la micro na yo d'accord ina lo bagay lo moko boy nga uto tala ke Instagram ya Redi Amis semaine passée mamba lo baki faire atango na mutuna ala bitumba ni quartier la terre ni viva eza bitumba na kla wenge azala pa ya wenge ba sepela tende faire comme bongo atango na mutuna za trop prudent o ba pele na bango ba ni na bango akenda ka lisusu te opo akenda ka imate po biso ndazinga ba na contact mo te mata appel live te so mati live na yo pour la moni yango aza ma prudent so sika il sait ça na Redi lobby aza bituma libanda te to bika kla wenge to ko tamo mkejibe akipa polémique te ba vient tout ba tikel ba jaloux ba moi faire amata akoma boye faire ba ni ma te faire rosa la boye ba ma tari point men samba tari pointé au bois papa et là on a gala le bras yango en tout cas message bien capté de quoi azolo ba mata Gidor, bonjour Nabil. Bonjour à toi Yaya. Bonjour Nabil tout Gaulois, pas gladiateur. Merci Nabil pour cette opportunité. Encore une fois de plus dans ma live nayo. Je me souviens dernière live on a une opportunité maintenant na mira ba voisin bala obi. Dernière fois la matin na live nayo. Ils ont été en sur la maramouya, couper ça peut-être ma petite nabiso, dans la carte mouvement, qu'on fait ma porte, bateau, cabana, bien. Yo kuto kapelanga yo dans espoir gladiateur. C'est comme si ils allaient déjà dans ma kilo, un jour makambo et koma. Donc il faut gladiateur ils allaient pembe ni mini. Les lots on est en train de subir injustice mokoboé de la part il y a des musiciens. On l'a toujours connu avec Werson, hein, parce qu'il n'a jamais été frère avec Ferré. En tout cas. Les lots qui est en train de faire ceci ou cela, manigance surtout.
Gauloise Gladiator, Kande Tolobaki, ne bozoka na ba panel. Donc retour au Bercail. Toko fungo la place mon côté, toko kende ko chamutu mon côté poids. Affaire à Ranson et affaire il faut aussi la nana vie toureux parce que le fer d'aujourd'hui n'est pas le fer d'hier, il y a 2006. Il faut aussi la nana vie à comprendre qu'il a affaire à un homme parce que on a pris du temps. On a dédicacé les vieux. Azarana Moutouneni et lui-même lui donner l'opportunité. Mais vieux en son tour, Yazong c'est la peau de banane, et la peau de banane. Alors Gaulois Zala motivé pour le 3 nanou. Donc on a pesé sous maman un message toujours bêta. Le 3 single na biso vandi sezobima, il faut tous à la mobondo. À l'heure actuelle, je vous dis, Master Auto Kita, Roland Tolo Balikambouaridi, mais si je vais vérifier après. Mais nous avons encore un problème avec Ophélo. Il vient de nous appeler les Golgotha. Ah ouais? Moi-même, je l'ai suivi. Alors, il faut vraiment tous à la aux aguets n'agnon surtout Zoya. Parce que coalition de Salima, nous on est fort, je crains pas, parce que avec le nombre de personnes que nous avons, avec la qualité des artistes que nous avons, Torobima toujours gagnant. Mais Kozala qui dit Baté Gaulois, même un sentiment na panel, on n'a pas, en tout cas on n'a pas de conflit jusque là avec personne. Batoune bazan a conflit nabiso. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est nous défendre. Hermo na la négit Edouard Olobaki que non, on n'a pas de problème avec le grand, le vieux. Mais j'étais de même avis avec toi, mais donc il faut se préparer déjà. Il faut permettre nous comme idées justement de ne pas alimenter justement. Permettre que nous, toi étudiant, on en Toroya, Torozonga, mais pour l'instant, toi tu es en place de la guerre. Aux aguets, c'est-à-dire on ne déclare pas la guerre. Non, je comprends, j'ai compris la difficulté. Ah, tous à la déjà peut-être dans la garde de fou Nabiso. Parce que bah, tout n'a la file de demander la question, il y a ma heure, il faut respecter heure. Peut-être demain ou dans les quelques heures à venir. Ok. Voilà. Mais pour Navier, en tout cas, le roi de la forêt. Tout Spotify, Deezer, partout. Zala connecté dans ma page artiste officiel. S'il vous plaît, en tout cas, et l'on enseigne bien joué. Surtout, pour s'abonner à ma page. Disque d'or. Donc il faut vraiment tous au four au moulin. Et là, on a surtout un téléchargement et artiste. On a vu ça dans le panel, il y a Gaulois Forever, Bino, Edouard Chamala. Comment vous avez fait avec ING Arena? Comment est-ce que vous avez travaillé? On peut le faire encore dans le tube d'Abisso. Et aujourd'hui, nous sommes respectés partout parce que que Gaulois, quand il est en train de faire quelque chose sur la Sangani, il a commis beaucoup. Donc, ça, il y a un mot dit waouh. Donc, ça, ma caméra pour ma Bible. Moi, je suis dans ton tour de Babel. Poussons notre artiste de l'avant, consommons notre artiste. C'est possible que Bissoto peut faire single d'or d'abord ça va épeler si on est conscient. Mais pas seulement pour aller à la carte
Parce que mon ami, comme on est beaucoup, en plus mon live finit dans 15 minutes. En tout cas, voilà, moi, libre, Gigi, en tout cas, on va comprendre le message, déjà capté 5 sur 5. N'habitez, maman, Linda la star, au matin. Je ne fais plus monter. Italanga lo bamite. Edouard, quand on micro pardon. Pas de problème. Non, kangé. Naina lo baboye. No kwa bana oya ko mata ndeto mata to matela ka vie jalo. Oya ko mata lo bika likambu ya côté kuna kanga miko. Abimisi matoi ba su bolandi bazo lobela ngote alors bilo pe ba fanatique boza abobeta kara. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionnera. Aux gens doit respecter on appelle Kambunayo qui en tout cas aux gens a raison nayo et je verrai si ça na live na ngai mamba au toucher toucher za tête. Exact. Oui, et sili poye pa olinga kota na actualité et sili trop zapi bongo teke toke me peka batu mabe ye asa na kwena ye biso to bunda obita bango baba na bunda na nani kuna na mwana nani oyo efanjo aloba oh etali bisote abimisa banzinja bisa ba pesa abimisa bangunge salut à toi la famille. Ba santé bino nyonso. Donc quand on a pepele mbetolo. Dieu fait grâce. Bongo yo. Elo ranga na matina contribuer pour les 3 ya single na biso en tout cas tout ça vraiment mon bondo pour tout bitumba eza makasi na elo wana osenga yetuto za vraiment mon bondo pour to consommer bilei o artiste azolinga apesa biso to za vraiment mon bondo to consommer on ba vraiment mon bondo na ba plateforme et tout elo ganga na loba yango wana. En tout cas, d'Acosta, message moi très important, capital. O esali que moi na validé en gros pour na bandai pe live na idéologie wana. Baba. En tout cas, tu trouves message de l'équipe. Ya boule langezali wera yeba ke biso to uta maison mère to biso to keba to uta basanga mamba ti ko ya bala zamba ona olanda ye do to bundera bitumba o jiba ngaka beta ye akimno makasi na biso to ganyaka abo sana te ya fingi mama mari boganya bitumba ya ndule mena munoko ko to ganya jibe na munoko me wera bosa na kate ya fingi mama mari asina finga mama mari la ndumba ye mo na frère participe na papa morote ye na frère participe na papa morote ye na mama na ye ba bengana ka ndako libala ba yi ba problème na pa fumu bala ya frère Patrice ba bengana ndako libala akei akepa na bango camarade ya papa na bango nda chaka mama ya wera zemi achaka mama ya wera zemi soki bolandi kombo ya wera Noel Ngiama Makanda kombo ya frère Patrice na nani ngoyi musoko do mama ni mula kana mama na ndumba ayaka na zemi ya wera ko ya ameka te poto ama bene to aboyi akeba Zali Motu na kombo ya wera nani wera Ngiama Makanda
Patrice Patrice Ngoi Musoko. Toyebi ba kombo ya famille ezalaka na suka nyonso ndenge moko. Alala mwana makangu papa na akufa. Papa na ekomo na Nicolas Ngiama. Agena osala matanga ya père na ye. Itsangai. Tu vas pas dire habite Itsangai en tout cas wata. Itsangai. Kitoko plutôt kitoko. Yeah. Yo na bike ba kombo benga ba wato po benga ba na bite soit. Pour je modifie na kombo. Au moins c'est que matisanga pona matise zunga ta pona ota la kombo. Oh Jésus. Amekate na faire toi ma bene toi boy bala na chambre. Et puis ton nyoko bi boni pour faire la maintenir place na wana kombo. Batike époque na ye. Batike époque na ye. Ake luka babambana na ye baba bindombe. Bachela ye basi bazemi. Ake luka babambana na ye kuna atika dumwana batafana na ye. Boni boy na époque na époque batmwana batamukebwe. Awacha ye bakala. Kita tuana kanda mabe kita ngai. Kitoko wata. Alelio mabe. Azul. Donc, la famille, je pense que c'est sur ces notes pour clôturer biso pe na thème ya mama onengezo kende. Utakolongola ba poili yeyo. Wera. Omona ngana pekisa ote me to bunga rumba te, to na guerre na wera. Mambo ezo lega de gauche à droite wana na yebi ke bagola ba capable. Ya remela yango pe ya kozala na ba bitumba moko avec intelligence. To focaliser. Dès qu'on a expliqué les trois, tous on a rendez-vous en tout cas, on a bafle. Les trois, on a rendez-vous, on a bafle, tout de consommer, on Voindissa. Et le 18 octobre, tous allés bongo na Paris, la soirée Côte 16 avec les Gaulois, tout de au moins à partir des 3 les 18, tu dois quand même attendre préparer moi pas un abisso de danse par rapport il y va sortir au Salamana. Pour bien dans la soirée Côte 16 le 18 octobre na Paris. Donc Paris na minichoyo Paris za maboka bagolwa na minichoyo événement monsieur ezate na Paris à part le 18 octobre. On tout na biso tout na soirée des Gaulois organisée par les Gaulois et ozala kitoko mingi. Donc na pesi bandeko tout bazali na ngana live leo na bainga na nga olobate. Na inga bagolwa ba s'exprimer na moni bosolo le pe kitoko. On ngana bino ga lobby nga pe na mega goloba mwanda mu na moni président Raïs na pesi sumote ebe ba ebonga c'est-à-dire nous rappelons ça sous mon conseil à Zaté. En tout cas, je vous laisse vraiment pour notre boulot. Sinon, on est ensemble, même moral, les amis. Présent, au fond, la live est en. Moi, c'est un biolf. Attends, code 16 toujours. Deuxième, la famille. On est ensemble. Au Bangladesh. Salut, bonjour à tout le monde. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, moi votre humble servante Naël Rabino toujours mamakambuya kitoko na lobango balobi soki ya malamu to sala nini to kopia ka mabe to sala nini to boa kaka. Lelo mama B52 ayeli biso produit au bozali komona eza sur base ya carotte mais na repesa bino ba ingrédients nyonso tout auto na quantité eza déjà disponible la grande famille ezo sunga contre donc ezo ko clean ezo sokola ba kidney ezo sokola ba liver ezo permettre bonne circulation du sang ezo clarifier la vue moment ni ndenge ngam na la ta manette boy ezaki so na longoli manette non, on a bien été. Non, on est pas brouillard. Mexico, on a mélangé déjà 2 litres. Et comme il y a les lunettes, on a amélioration. Donc, j'espère que avec le temps, le bango en guise des causes. Donc, on a déjà témoignage. On a partagé yango na bino bande konyo surtout au bozolanda biso. Likolo nango, ils ont stabilisé tension. Est-ce que vous me comprenez la grande famille de B52, la mignonne officielle? Biso a na kati B52 toye la kabiso et loko o ko apporter un plus na société, un plus na communauté, OK?
bandeko o bamelaka mingi ba énergie to booster naza fatigué kisi o bozomona ekosunga yo epeso nzoto makasi ozaka kolalo la muki fatigué kisi oyo ekosunga yo nazo ebisa yango teke o pona ka sentiment ndeko meka yango nde balobaka si ton Dieu est mort et c'est le mien soki bakisi nyonso ozomela ona melaka bakisi okoma ekomela loka chronique okoma omela bakisi attention ntango midi pourquoi essayez kisi oyo meka kisi oyo en bon entendeur salut en bon entendeur salut awa toyaka kopesa biso biloko oyo eza ya bio biloko ya bio nde kosala ke nzoto na yo pe ezalaka toujours donc ozano déjà so koli mais ozaka moite ozaka sembe voilà contactez-moi inbox so vous avez besoin de produit oyo tozoteka to na ba 2 litres nango to na 1 litre nango to na 500 ml nango so que vous avez besoin na yango livraison ezali contactez-nous vous ne serez pas déçus merci beaucoup. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité kosala construction kosala misala ya ndaku oza na posa ba installer yo DSTV oza na posa basalela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là.